star. Allez, lelo enisa zate oka bien te kosu iteranja kiye. Yangona ne bomona kito bana ko mastati na bana kinde ko zelaye pona abika. Mais zana ibsabino na no vérité. Mune nis atamolaka makolongulu. Oyebi ke tusa bakaro awana se bota bakaro nano. Tusa bakaro awana se. Siko nenge komi pe décembre mali pesa e balinko kota nenge tusa kape awana UK London mali pesa e petaka awa eniska makolongulu sans chaussette. Enis na bana ko yibse na zo yibse ye nenge ko na pezo zonga moto isa na ndako me moto isa kuna na sete kaka makolongulu nenge bakona pezo zonga mama mati penza chauffage tozo tumba ma awa muni naza awa na cuisine chauffage zaka awa na cuisine te me moto kuna o zaka na salon ezo kotela nga awa mais baby déjà kina bombe la cabine te wana vérité pour ani ni Nice aza awa siko na ngai te mais bomoni déjà nenge nazola ta liputa ngati super nangi lelo na lakisa bino recette na ngai ya ne na saka mikate ninga saka mikate bato bele batuna kanga rosa sala mikate leo na kolakisa bino recette na ngai ninga na saka mikate recette na ngai botu na papa Willy Mouché ni code ya mpoka 00243 ninga lela recette na ngai na kolakisa bino lelo za bomoni déjà ninga na chima puta na sa peza prête donc bomoni ninga na boki moi français ça mais on continue donc aujourd'hui je vais faire les mikate mame ok inge yinda ninga français déjà écouté mame dana la sabina nanu ona sela ka pana sala mikate na ngai na biza ba mfungo ona sela lelo bokomona ninga na sala mikate na ngai yinda onde na osela pana na kalinga ba mikate na ngai na tonka ka ora opelisa na onte pana ifuna ona betan party na ngai zana la sabino ndenge nataka place na ngai enispeza soki zaki awa ye mutangaki hapa na kuzela ngaba biloko ya sunga ngai enispeza sunga kanga leki na ngai meko yoka kitesse mami yango na penza ko siko na relaxer siko na kubanade ko chacha chef na malili o azomona ngo penza kaka ninge moto za na salon mena mabele moto za te tout na bakaro ebimisa kama lili Nice siko na zuma lili yoyo na sabino nani siko bomoni lo zana pasa mona nkona il faut la pesa soin déjà na supona kango avant na sa vidéo mais non passer on kaka pona basalite lo quoi siko mi farine oyo ezaka pasui na moki c'est écoute na comme ça farine oyo ezaka 1 litre et demi ezaka déjà na moi levure na mona kati elobi self raise na sike mataka levure eza na boite levure eza mais ko mata bien nege olingi kasi faut on baksa nanu moi levure kwa déjà na mekango na cha levure makati te ale mata ki pesa bien te farine oyo emelaki huile yangwana na chaka moi levure pona mata bien siko za si sana ko cha farine pona next bino ninge na chaka levure sikoyo dans na cha levure ninge déjà na ibsa kibino na sela ki farine oyo zaka na moi levure déjà na kati ninge za na moi levure na kati na ko cha de ninge za 1 litre 500 grammes na ko cha 2 cuillères ya café ya levure mais ce qui ne bana kusa la kaka farine oyo zaka na levure te okika ko cha ba 4 5 pona mata penza mais ninge oyo déjà za na moi levure na kati na ko cha lokola ba 2 now siko na la sabino na lelo kumususu ndenge na shaka asukali bomoi déjà 1 kg za pardonnez na saki
nabaki bien te nabaki 1 litre pour la farine zaki 1 litre ezaki 1 kg na 500 grammes nabaki mabe pardon mais bon il déjà ndenge na sala ki ya 1 kg na 500 grammes ya farine oyo eza sukali ya chocolat aleza 1 kg ndenge na sala déjà farine boye na osala katikati ya 1 kg kasi 500 grammes. Non, c'est la 500 grammes, il y a à sukal, pour na ekoka na penza ale et puis ça goût penza. Nem fini na holo pango. Sikoyo, ndenge bomoni que déjà na che 1 kg na 500 grammes ya farine awa, ceux qui n'ont fait la asukal, n'ont fait la lokola 750 grammes ya asukal pour na ekoka na penza na farine. Pona boyo kapenza goût ya mikate ndenge bato penza balingaka mikate pona bato ebele balandaka mikate pona sukali bato nyonso baomeka ko éviter ba sukali pona sukali ezaka bien te pona nzoto mais avantage ya sukali oyo asukali ya chocolat eza bien pona ezaka eza moins naturel koleka asukali ya pembe eza mabe lokola asukali ya pembe te asukali ya pembe baselaka ngomo ba produit bache ba biloko ebele ya oyo ezaka na moi avantage pona ezaka moi eza bien te pona nzoto mais leki bien pona nzoto koleka asukali ya pembe soki bokompana na omeka koloba mais ndenge pe na omeka nanu ko éviter asukali ndenge bato pe baomeka ko éviter asukali na otya nanu 500 awa soki namoni ke kangi bien te nde na kolekisa mwa mokie na obana kolakisa mwa asukali mpona tie kaka na olakisa bino ndenge asukali esalaka ntango ekangi tobandeli ko éviter mpenza asukali surtout mama eloko nyonso gato kuta kosimba te nayesaki bino te ke mama bandi kosala sport chaque tongo tomona azokima kaka azobaluka kobaluka mo mpe kokima ngo kuta nazoyeba nzambe me namoni abandi mwa kobonga abandi kobonga mwa mokie libo ebandi kokota mwa mokie namoni ke abandi kobonga me totala kaka nana tona ombeli ndenge nalati liputa bomoni te eselisi bino te nazala deja video moko na Eunice nga nazala mama Eunice azalaki mwana bato mosusu balobaki ke nabimaki mokolo bato mosusu balobaki ke ebongisi ngai me nayebi te siko nakisa bino ndenge nasalaka to nakisa bino mwa katikati yango nasoma pe mwa pe moni katikati penza siko soki ekoki te nakoyeba nazala mikwe siko nakolakisa bino ndenge natyaka levire na levire oyo ndenge naoba ndenge otyaka asukali natia asukali mais soki mpe otie mwa mungwa ebalansaka mwa goût ebakisaka goût boyo kaka na recette na ngai soki bomeki yango botindela soki bomeki kosala recette na ngai oyo ya mikate bokomela biso na numero na biso ya business tokotya yango awa numéro na biso to répondre botini nanga video ndenge bozomeka kosala mikate na ngai na otya bino na YouTube nakoma nzambe siko asukali nakisa bino ndenge natyaka levire nazwa mwa sani ya mai eza tiede mai efo ezala tiede siko mai eza tiede mama kuta asalelaki mai yango ava mpo nazomela bate na ye wana ya vert mpona ekoti ye mwa lipungu mais mwa etikali mwa mokie kasi yango na oyo naosalela sikoyo nazwi mai ya tiede naotyaka mwa ya pompe mokie sikoyo ezala nazwa lutu mpo analakisa bino ndenge naotya levire na mungwa lutu na ngango oyo sikoyo naotya 2 cuillères ya levire après naotya mpe mwa munga mokie naolakisa bino moko
mi pale na sepela ka tenge nenge kuere simba kama isa nga bien nenge pansa na kana ibite msenga ka bien siko nauza asukal asukal te mungwa pardon na chama mkie kama siko na sangisa ngo mungwa esalaka levire active moi mbangu na ekola mwana na ekola yango wana ochama mungwa pe mokie ale ntango na osisa kosangisa ngo na opanza nyonso na otyango nde awa ape na osangisa nyonso ape na otika ngo na mokie ma tie de funi saka mwa mikate yango mbangu sikoyo na ochana oyo na kati nde na sangisa yango deja bomona deja na sangisi mpenza nyonso ekoti na ocha na kati awa après mai po eza pe tia ndenge na obi deja mpona efunisa yango mbangu na ocha na mai pe awa mpona na obana kokotisa mai mpona ekoma pate za nshana na kettle pe zana sangisa nango awa après ntango ekokoma mwa pate na otya bavani pe ezaka bagu epele bamosusu ezaka pineapple orange mais lelo na osala pineapple mais nayebi mpe bato ebele oyo basalaka mpenza bani ya bani mais pineapple mpe ezalaka mwa gu esalaka mwa jar mai na kotika yango ekoma moto makasi te na kokata yango mpona esala mpenza moto te mpona ezikisa ngai eza kaka moto mwa moto mpona ematisa farine ematisa levire pardon siko ale ntango mpe kotya mai ebele mingi te ale kotya mpe mai mokie mingi te mpona soki kotye mokie mpa ntango ekobima mwa makasi ekosala mikate ekobima mwa makasi ale na kati ekobima lokola ozolia chiffon olingi bongo te olingi na kati ezala mpenza pete ozolia mpenza mikate ya mikate mais mai pe eleka te mpona soki mai eleki ekosala kitoko te na kati mpe ekobela bien te il faut kaka otya mai bien mpona ntango kobwaka ebwaka mai etoki mpenza makasi te eza kaka mwa tiede na obosana mpe mpona natya oyo na kati na 500 mpenza recette oyo botuna papa wi musheni ye akoyebisa bino nakoma nzambe merci nde botali video oyo na kati yango awa mpona video eleki tellement molai makasi na kati yango nanu awa dans 2 jours bomona na omatisa ndenge na obwaka mikate bozala mpenza bozala patiente na video ezoya kala te nengaka bino mingi zamba apambola bino en tout cas nengaka bino mingi mpenza bisous bye.